nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki amete alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Fidèles internautes, ya menga makimbangu télévision partout vous nous suivez boyamba bambote ebele oliboso ya baetando na bino bozwami mpona kolanda chaîne na bino obokolingaka mingi ndenge tokolobaka ntango nyonso ete une chaîne de l'évangélisation chaîne oyo ekoyaka na sango ya moto mosusu te bobele sango ya tata Simone Kimbangu Kiangani nde lelo tozali bongo dimanche le 14 janvier 2024 tozwami bongo na kati ya centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu epai wapi biso nyonso toyebi ete mokolo ya yenga tokopesa ngo mobimba epai yawe pamba te ezali mokolo na ye oyo apemaki kasi esengeli toyeba lisusu ete bandimi nyonso ya ville province de Kinshasa tozali kolia nzoto mpe komela makila ya nkolo Yesu oyo ezali moko ya basakrema na kati ya lingomba kimbangiste ndenge ebongisami ete na mokolo ya lelo tokoka bongo kolia elambo na yango tozali kosenga na bino ba fidèles internet ya menga makimbangu télévision restez toujours à la po te boko bongo kolanda maso ndenge makolekela na mokolo malelo tola
Quand on a un ciment, on a un somme 119, 1 à 3. Somme 119, 1 à 3. Nous avons Exode 20, 1 à 17. Exode 20, 1 à 17. Ça y est, tout le monde a 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 à 29. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 à 29. Ce qui aujourd'hui, tout le temps, moi, on appelle mon sang. Les couleurs en Canada et le Biboé. Bilei Yankolo. 27. Yangwana. Motonyo so oyo aleipa pe ameliko Yankolo. Nandenge kokite. Akona mangambo. Ona zoto na ye. Pe makila Yankolo. Moto na moto. Amitala yemoko. Liboso ete alia lipa oyo pe amela kopo oyo pamba te soki obosani ete ezali nzoto ya nkolo ozali komikatela etumbu na ntango ozali kolia pe komela okombo ya tata mwana pe molimo santu amen tobongela au combo ya tata mwana pe molimo santu papa Simon Kibangu Kiangani tala tata ba mama bilenge ba sepe mibali bisobon so tipe na biso na sepe na kokima na yo e pona miye pana ngai ete na pesa matea yo ezala ngai na bandeko to yoga to bongo na pana kosala na yo lata biso na biso na besuka au combo ya tata mwana pe molimo santu amen. Batata mama toyebete lelo ezali mokolo monene mpo na eglise Mangis na ville province ya Kinshasa. Yango tokomi na eleko oyo toyokaka mateyi ya tata Nzambe. Ilingo lobaete kokotika makelele kosala masolo na voisin na yo te tokanga batelefone na biso totika konavige tobo bazana ba WhatsApp ngonga ya WhatsApp yango oyo te pe soki ozali kolala lamuka soki ozali kolala pongi lamuka bamama ya bana bosimba bana totangaki na Psaume 119 nzela liboso ntina misato toyeba ete na kondima ya kala to Ancien Testament eza na baordre mibale oyo ndenge bakabola makomi kati na kondima ya kala me bango bandimaka te ete makomi na bango ezali kondima ya kala. Ordre juif, tozosa tenaka. Ça peut dire Torah, Nevim, Ketobim. Torah, wana ezali kaka loi, tomibek. Nevim, ezali pas prophète. De Ketobim, ezali les écrits, toma comme Moussous. Ndese totali na ordre chrétien. Bakaboli Bible na ordre minei c'est totali kuna babande na Pentateuque ozali kotala mibeko bakomi na ba livre historique to ya masapo bakomi na ba prophète et puis tokomi na les écrits maître bete mokanda ya son oyo totangi ezali na 3e partie ya Ancien Testament. Na mokuse basotie na hébreu babengi yango Teelim oyo elingi koloba louange oyo nalingala kosanzola mpe ezali buku ya mapamboli
to recueil de prière. Oyo bana Israël bazalaki komema kolela to komema yango epa na nkolo mpona makambo nyonso asali na bango na ntango ya resi ya création. Epi banzembo ezali 150 me ekaboli na bafamille, na batype, na baforme, na bakontenu na yango. Tozali na nzembo ya liboso hymne ou somme de louange na lingala to somme ya masanzoli. Kuna na somme ya masanzoli tozozwa bakategori ya somme oyo ya liboso. Tozali na basomme hymne général oyo ezali mpona kosanzola Nzambe. Ya mibale tozali na banzembo ya bakonzi to somme royaux. Ya misato tozali na nzembo ya Siona oyo elalisika na kategorie ya mibale tozali somme de supplication to somme ya maleli. Sima tozali somme de confiance, d'action de grâce. Pe tozali nzembo ya bakonzi. Nde nzembo totangi ezali na kategorie ya mitano ya basomme didactique to somme ya mabondeli to ya matei. Kuna na kati ya basomme wana tozali na somme sampiansio, somme ya boyebi to nzembo ya boyebi, tozali na nzembo ya lisako, pe tozali na nzembo ya bisakweli, pe tozali na nzembo ya matei to somme liturgique. Nde somo totangi ya 119 1 ezali na kati ya kategorie malobaki ya somme didactique to ya matei, précisément na somme sampiansio to ya boyebi. Basomme 150 wana ndenge basala Bible bayebre bazokabola yango ezokokana na mokanda mitano ya Moïse oyo tradition epesi ke Moïse nde akomi yango. Tokozwa somme ya liboso ti na 41 soki osali exégèse nango ezali kokokana na makambo ya Genèse. Tozwi deuxième partie somme 42 jusqu'à 72 ou 72 ezali kokokana na makambo ya Exode. Tozwi troisième partie somme 73 jusqu'à 89 ezali somme ezali kokokana na makomi ya Lévitique. Quatrième partie somme 90 jusqu'à 106 ezali kokokana na makomi ya nombre to motuya pe kategorie ya suka somme 107 jusqu'à 150 ezali kokokana makambo ya Deutéronome. Et puis soki totali somme 119 wana ezali somme to loyebe moko alphabétique oyo ezali kokokana makambo ya mobeko ya Moïse pe ezali makambo ya mabondeli oyo to balobi ya prière ya méditation oyo ezali kolakisa makambo oyo etali kondima ya kala. Epi nzembo wana ezali inspiration oyo ezali kolakisa matei ya baprofete mpe na mokanda ya Deutéronome. Pe soki otali na somme wana ezali na baterme to bamo mwambe oyo ekokani na mibeko. Tokotanga yango lokola loi, édit, commandement, précepte, parole, déclaration, voix, décret et enseignement. Nyonso wana tozali kozwa na kati na somme wana. Yango lelo mokonzi ya bule Papa Simon Kimango Kianani azali kotinda na yo na mabondeli pe tokangana na mibeko. Biso tozali na chance po ete tozali na Nzambe oyo azali koyeba makambo ezali koya liboso, azali kokebisa nga na yo. Yango azali kotinda biso tomipesa na mabondeli pe tokangana na mobeko. Malamu totosa manso Papa azali kotinda biso. Ezali ntango ya kolala pongi te, yo monimi kimangisi lamuka na pongi po ete ngai na yo toza na Nzambe ya bomoi.
na yango soki toyebi ete papa simo kimango kengani ye aponi biso mpe azali nzambe solo katikati na biso toyebi ete na ntango na pasi na ntango ya mikakatano soki tobateli bango mibeko soki totamboli na solo akotika biso te akosunga biso akozala na biso yango etindaki biso totangi na exode 21 à 17 kuna nde mibeko zomi toyebi na mokili aucune civilisation au monde ekoki kozwa tongwama to développement soki ezali na canon éducatif te to règle oyo ezali kotala makambo ya mibeko yango biso lokola kozwi mibeko malamu tosimba tosalela yango mpo ete loi to mobeko ezali pédagogue ezali éducatrice universelle oyo ezali kotinda biso na mabondeli permanente mpo na instruction ya morale chrétienne mpo ete tozala malamu mpe to heureux liboso na tata nzambe mobeko to loi ezali kolakisa biso direction oyo tokoki kozwa ya malamu to ya mabe me yo mondimikimangisi na 100 ans de nyumba ekoki o papa lobi tozalaki na compteur ya zero tokotisika na nouveau départ ese ezali kolanda nzela ya kala to nzela ya sika direction nini yo ozali kolanda malamu tosala keba pamba te na ntango ya liboso tata nzambe apesaki mobeko na liloba soki tozali na Genèse 2 16 à 17 kasi ngumu ya nzete oyo epesaka mayele ya koyoka makambo ya malamu na ya mabe okoki kolia yango te mokolo kolia yango okokufa tomoni bakoko na biso batosaki te pasi ekoteli biso kati na mokili soki otali Genèse 3 1 suivant balobi bato babuki mibeko ya Yawe ntango babuki mibeko pasi liyo ekotelinga na yo tata nzambe na exode 20 ye moko akomi na maboko na ye mpo ete apesa bana Israele na tristement ya Moïse soki otali exode 31 18 elobi boye ntango nzambe asilisi koloba na Moïse na likolo ya ngombe ya Sinai apesi ye mabanga mibale ya mibeko oyo ye moko akomaki yango kasi batosali kaka te toyebi koyimayima yali kati na bango kaka mibale Josué na Caleb nde bamipesaki bazalaki nsima na tata nzambe soki totali na nombre 14 20 à 25 bongo Yawe azongisi nalimbisi mabe na bango ndenge osengi ndenge Moïse asengaki kasi lokola nazali Yawe ya bomoi mpe mokili mobimba etonga na nkembo na ngai na kati seleka ete moto moko te na kati na bango akomona boko oyo nalakaka na bango to na bakoko na bango pamba te atako bamonaki lokumu na ngai mpe makambo minene oyo nasalaka na Egypte mpe na esobe bazali komeka ngai mbala na mbala mpe koboya maloba na ngai na kati na bato oyo bazali kotyola ngai moto moko te akomona mboka yango kasi mosali na ngai Caleb azalaki na makanisi ya ndenge mosusu mpe alandaki ngai alandaki makambo na ngai nyonso na kokotisa ye na mboka oyo ye akangaki kotala yo tata yo mama kimangisi ete tozali kolanda makambo bapasi moto moko kenga nazali kotinanga na yo ese tokokota lokola Caleb akotaki oyo alandaki maso tata nzambe atindaki ye nde lelo makambo oyo ezali katikati na ngai na yo totika koyimayima tozala makasi na mabondeli tolanda tata mokonzi ya bule soki totali depuis 2016
baseri ya lokutakani o bazali kopesa katikati na ngai na yo mpona kotrace ngai na yo ligne de conduite tradition doctrine oyo ngai na yo kokozwa oyo ngai na yo kokosalela kasi tozali kolanda kaka nzela ya molili tozali kozonga kaka nzela ya kala tala Joseph ntango batekaki ye ake na mboka ya bapaya ntango mwasi ya Potifar alobi tazala mobali na ye Joseph andimaki te atelemaki na tradition na bango kasi ngai lelo jeunesse manisi so balobi mwasi ya ministre akobobima na ye koloba tansi te mais ozali kobebisa nde nzoto na yo molimo na yo le 4 janvier 1959 mobulu esalamaki na mboka na biso papa Jangenda azalaki awa te azalaki na Brazzaville ntango azongi baye kolanda ye balobi tomoni bato basali mokulu na stade ezalaki ya bato ya papa Jangenda papa ayebisi bango bokende botambola na baprison nyonso soki bozwi ata kimangise moko boya kokatanga kingo eske lelo papa koloba makambo na katikati na biso me bisalelo tozwi yango lelo tozwi wapi malamu tolanda maye papa azali koteya biso tosima mibeko totika koyimayima tozala nsima na nzambe na biso tolanda nzela ya kala te tolanda nzela ya sika data nzambe azali nzambe ya zuwa tochange bakomportema na biso bizaleli na biso mbongo wana emona na katikati na ngai na yo po ete papa Simon Kimamba yebisaki ete ano oyo tozalaki compteur à 0 2023 mais tokomi na 2024 tokomi na nouveau départ balobaki 2023 compteur à 0 soki tokomi na nouveau départ yo ozali kotambola ndenge nini ngai nazali kotambola ndenge nini po ete tokende malamu na nouveau départ tosima mibeko tozala makasi na mibeko tozala bana mike te oyo bamesani na miliki référence okokotana na Hébreu 5 11 à 14 po ete moto amesani na makambo ya makasi akozonga lokola bebe lisusu te bebe nde asenge na mabele asenge na miliki akolia kwanga oyo ekuba lelo toyeba ete tozali na sakramento oyo ya communion Sacramento tozali komela ezali ya le 12 octobre 2023 tomelaka na le 6 avril, le 25 mai, le 12 octobre bo bamelaki deja na kamba awa tokomela lisusu te soki oyebi tomelaki le 12 octobre olei nzoto omelaki makila ya nkolo Yesu na kamba okomelela lisusu te yango totangaki na 1 Corinthiens 27 1 Corinthiens 11 27 29 mais sacramento ou bien cette scène oyo toza nango eza na bakongo ebele bato bazobenga sainte scène eucharistie communion mais ezali kaka eloko moko nyonso ezali kolekisa kaka repas sacré po ete ntango bakotia mabondele comme repas sacré mais soki otali na langage liturgique ezala sainte scène ezala communion ezala eucharistie ezali koloba eloko moko nde moto ainsidiaki yango abandaki yango ye moko nkolo Yesu oyo abaki kosalela yango mpe arekomande biso tocelebre yango soki tokozali kosalela yango na kokanisa ye mpona kose souvenir na mémoire na ye na mokuse nde azali kopesa bango recommandation ndenge nini tokoki kolia nzoto mpe tokomela makila ya nkolo alobi tomimeka omituna ndenge topandana ese ngai nakoki kolia mpe komela makila ya nkolo pamba te soki omimeki te otuli te omeli yango na loyenge okozwa conséquence yango batata na bamama tomipetola na solo soki tomipetoli na solo
yebete kolia na malamu nzoto pe komela makila ya kolo Yesu yango liboso ya kolia nzoto pe komela makila ya kolo malamu yomituna soko oza na mbeba moko te soko oyebi toza na mbeba komeka te tata mpe mama lelo soki tolei yango solo tokozala bomoko na kolo Yesu mais soki tolei yango na lolenge yeba tokozala bomoko na kolo Yesu te pamba te na lingomba na biso eglise ekimangisi ezali koprone la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire après le bon délit au babaki il y a épiclès gâteau to miel et le coma solo nzoto pe makila ya kolo Yesu batata bamama malamu tondi pe kolana solo pona kolia nzoto pe komela makila ya kolo na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au Seigneur nous. Oyebakana ni asibio. Alléluia. Alléluia. Maria
tata molimo centre toti kolanda matei na biso na mokolo mwa yenga 14 janvier 2024 matei moye mapesana ni biso na révérend professeur docteur Aimé Damage Banga Wabanga ye apesi biso mikanda misato mokanda mo absent 119 1 à 3 pe aleki na mokanda mo exode 21 à 17 nde asukisi matei na ye na mokanda ya bakorinto ya liboso chapitre 11 verset 27 à 29 wana nde matei oyo toti kolanda lelo na bokebi nyonso lokola tozali na seremoni ya elambo nde toleki mbala moko na kotanga mibeko ya elambo ndimbola ezali boye elambo ezali boyokani kati ya mondimi na nzambe na ye elambo etiaka biso bomoko na nkolo ntango tozali kolia elambo tozali kokanisa pasi kufa mpe koseko ya nkolo yesu esengeli discipline ezala makasi totika makelele mpe totambolaka pamba te topesa elambo kilo mpe limemia na lingomba toyebi ete na 1921 liboso ete papa Simon Kimba akangama apesaka elambo na ndako ya mama Mbonga Marthe kuna na Lukengo ntango lingomba ebimi libanda komunio ya liboso to elambo ya liboso eliamaki na nkamba le 6 avril 1971 to 1971 potokoma kolia elambo le 25 mai papa Dialunga na Kiangani Salomon abelelaki mbala misato na l'an 2000 Noël dimanche 21 mai l'an 2000 apesi annonce ya kolia elambo oyo eliamaki mbala ya liboso na mokolo ma vendredi 26 mai l'an 2000 nsima ya fete na ye ya mbotama ya le 25 mai yango wana mondimi ya tata Simon Kimba esengeli kolia mpe komela elambo mbala misato na mbula le 6 avril, le 25 mai, mpe le 12 octobre. Nde elambo toza kolia lelo tokomela lelo ezali elambo ya le 12 octobre 2023. Ndenge touti kolanda na matei soko yebi ete le 12 octobre ya 2023 soko liaki elambo na nkamba kolia lisusu awa te tokoti na mibeko soki oliaki elambo na nkamba kolia yango mbala mibale te awa na Kinshasa. 2 kaka mondimi oyo amibongisi nde akoki kolia elambo ya nkolo ebongi na mondimi nyonso asala ntubela na paroisse na ye. 3 mondimi kimbangiste okoki komela elambo ya lingomba mosusu te. 4 soki boyokani ezali te na kati ya ndako, kati ya tata na mama, kati ya baboti na bana
to kati ya bana na ndako botia kimia ezali te kolia elambo te ndenge moko soki ozali na conflit na ndeko na yo mondimi to na libanda silisana yango liboso ya kolia elambo ndenge ekomami na mokanda ya tata Nzambe Matthieu chapitre 5 verset 23 à 24. 5. Soki ozali mokangami na boloko to soki ozali na makambo na luyali to na leta to na justice to na commission to na conseil de discipline okoki komela elambo te soki mpe basi babandaki kosambisa yo komeka kolia elambo te. 6. Soki osali lisumu na kobombama otubeli te kolia elambo te. 7. Soki otie zene to ozwi zene ata botubeli ntubela na bino ekoki kopesa bino nzela ya kolia elambo te po bozali nano basetelama bokozela kino mama akobota nsima na yango lingomba akotala mpe akosilisa likambo na bino bokoyambama liboso ya kozwa nzela ya kolia elambo. 8. Soki ozali nsima ya lingomba na se ya etumu elingi koloba ozali setelama soki ozali setoki to mobili komela mpe elambo te. 9. Soki okotaki ndako ya banganga to nganga kisi mbikuli okendaki kotalisa makambo komeka kolia elambo te. 10. Yo tata ozali na basi mibale to misato to mine lolenge moko na mama ata oboyi bamosusu otikali na moko kasi makambo masili nano te okoki komela elambo te. Kolia elambo te mobeko ya lingomba eyebi kaka mobali moko pe mwasi moko oyo azali na kati ya libala ya petwa. 11. Mama soki ozali mwasi ya mibale na kati na libala ya bombanda to na libala ya yaka tovanda kolia elambo te. Kasi soki ozali mwasi ya liboso mpe osala libala ya petwa okoki kolia elambo. 12. Mondimi oyo asali libala ya bokoko mpe ya leta to mariage civil avandi ndako moko na molongani na ye kasi bosali nano libala ya petwa te okoki kolia elambo te kino bokosala libala ya petwa mpe boyambami na lingomba ndenge moko na oyo azalaki na libala ya lolenge oyo kasi molongani ya kufi soki nsima ya liwa ya moninga esengeli otubela soki otubelaki te to mpe soki bayambaki yo na lingomba te komeka kolia elambo te. 13. Nganga Nzambe soki oyebi ete ozali na mbeba to osalaki likambo mabe kokota beko te lolenge tosalaki beko lobi
Silisana makambo na yo nyonso banda Nzambe. 14 nganga Nzambe oyo alali na beko te akoki kopesa elambo te ata na baparosi na bino. Lingomba atindaka kaka baoyo balali na beko mpona kopesa elambo na baparoisi na baupito to na kati na bandako ya banimi baye bazali na babokono. Ata olali na beko kasi uniforme na yo ezali ya kolonga ya elonga banite okoki kokota na molongo ya kolesa elambo te. 15 monimi yo zali nzoto kolongono yaka kolia elambo awa na kati na paroisse na centre lokola tozopesa molelo kozela te oyo elambo ekendaka na bamalade yo okende komela yango ezali mbeba. 16 na tango tozali kati na mosala ya elambo batata pasteur mpe baser bayeba kopesa elambo na bahopito to na bandako. Bokoki kosolola masolo ya pamba te na nzela to kolia biliali ya na nzela to na ndako ya molimi ya motema malamu apesi bino biloko bomeka kolia te mpe kovanda te. 17 molimi nyonso asengeli komikitisa liboso ya tata Nzambe to liboso ya Nzambe na ye. Tango elambo ezali kobima na ndako ezali kolia bandimi banso tosengeli kofukama kino mokambi ya kopambola elambo na tango ya seremoni. Mpe basengi na bakameramen bafotografe basurveillant baservisi nyonso oyo toyebi ete totelemaka to tobalukaka na kati epekisami mpona kotutaka banganga Nzambe na nzoto ezali mbeba. Topesa limemia na elambo. 18 soki nzoto to makila ekwei na se kosimba mpe konyata yango te benganga na Nzambe oyo azali na mai ya nkamba na maboko na ye nde ye moto akobongisa esika yango. 19 komekisa mwana moke elambo te ata aleli ndenge nini mpo ezali nzoto mpe makila makolo. 20 tata mama mondimi obongami mpona kolia elambo fungama mpe bongela esika ovandi kota na molongo fungama na ntango pasteur atelemi liboso na yo tia loboko ya mobali likolo ya loboko ya mwasi. Tango apesi yo nzoto tia yango na monoko mpe silisa nyonso ata ndambo etikala te meme oyo ekangamaka pembeni na lolemo to na monoko lembola yango lia yango mpe mela makila nyonso telema malembe zonga na esika na yo mpe fukama mpe bondela na limemia. 21 elambo to communion ezali likambo ya motuya ezali nzoto mpe makila ya nkolo okoki kosakana na yango te to kolia yango na mbindo te kolia elambo na tembe mpe te kolia elambo na soni te banga nde Nzambe na yo. 22
mosala ya elambo esalamaka kaka na banganga nzambe bato mosusu te. Likebisi mama ozali na senete na ye na kingo to olati biloko ya matoi kolongola yango te. Mobeko ya kolongola biloko wana ya matoi to senete mobeko ezali te. Voilà, wana ezalaki mibeko ya elambo toti kolanda biso panso na bokebi nyonso nde totikala kimia nde tosengi papa pasteur provincial Révérend Pumbalo Zambo oleka liboso mpo na kokoba na problème etikala na kombo na tata mwana mpe molimo mosantu towiti kolandama te tolandi mpe mibeko ya elambo ndenge papa secrétaire awuti kotangela biso. Elambo oyo tokolia ya lelo ezali ya le 12 octobre. Toyebi ete eliamaki deja na nkamba lere biso tozongaki lokola esepelisaki tata molimo mosantu kosala réaménagement ya lingomba na ye tokendeki kopesa mbote atindaki biso mpona misala na Congo Brazzaville, misala ya kunzulu kozonga na biso ezalaki na mwa retard nde ekoinsidaki na makambo ya maponami yango mokolo mwa lelo apesi biso nzela mpo ete bandimi na ye na ville ya Kinshasa tokoka kolia elambo. Batata mpe bamama towiti kolanda mote ate biso lelo alimboleli biso mpona elambo. Lelo tozwa bolimbisi ya masumu, lelo tozwa bomoi bwa seko na mokolo na suka soki biso tokufi tokoka kosekwa na ye. Bongo soki oliaka te elakisi ete soki okufi okende mateka ofele. Yango na bate biso balobi ete mutu na mutu examen de conscience osala examen de conscience mpo ete oyeba ndenge nozali kolia nzoto mpe komela makila maye. Yango sika tokolanda programme ya elambo ndenge nini ekosalama mpona mayematali mabondeli. Tango tokei kuna na kati papa pasteur provincial akosambela révérend Ndungi mbuta na biso ya évangélisation ya nation ye mpe akobondela. Révérend inspecteur Muteba akobondela lokola lelo charge ya elambo ya lelo mutu akosala epiclese ezali révérend Mundudu président du collège. Nde ntango tokouta kuna na kati tobimi na libanda awa na libanda bible ekotangama na révérend inspecteur Mabiala Gaspard ye mutu akotangela biso bible. Nasima révérend provincial akosambela nasima ekolanda révérend Anissé Mbenza président inspecteur ye moto akobondela nde epiclese ekosalema na papa président délégué du collège révérend Mundudu. Voilà programme eza na biso yango wana toyoki ete na ntango na elambo limemia ezala makelele te mpe kotambola te. Yango wana tokosenga sika na banganga nzambe bokoka kotelema biso bazozwa badisposition mpona kokende na chapelle awa biso tokotikala kimia mpo ete elambo esenge topesela yango valeur ya monene mpo ezali nzoto na nkolo mpe makila maye.
E vous
Tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simo Kimbangu kianga ni nzambe molimo santo ngonga oyo na kati ya ville ya Kinshasa tozwi privilège ya kolia nzoto pe komela makila ya nkolo na biso Yesu Kristo nzambe na biso mosala yango ezali mosala ya pasi kasi tosengi lisungi na yo po ete yo moko ozala kati na banzoto na biso yo moko osunga biso ebandeli kino suka po ete nyonso bokeseni evanda kimia nzoto mpe makila tokomela mpe tokolia tika te ezala remede spirituel na banzoto na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ya tata ya mwana pe tata molimo santo nateyaki bino makambo oyo nazwaki epai ya nkolo Yesu na butu oyo batekaki ye azwaki lipa mpe nsima na ye kozongisa matondi epai ya Nzambe akataki yango mpe alobaki oyo ezali nzoto na ngai epesami mpo na bino bosalaka boye mpo na kokanisa ngai ndenge moko mpe nsima ya kolia azwaki kopo mpe alobaki kopo oyo ezali boyokani ya sika kati na makila na ngai ntango nyonso bokobanda komela yango bosalaka boye mpo na kokanisa ngai boye ntango nyonso bokozala kolia lipa oyo pe komela kopo oyo bokozala kosakola kufa ya nkolo kino akozonga yango wana mutu nyonso oyo akolia lipa to komela kopo ya nkolo na lolenge oyo emongi te akomema ngambo epai ya nzoto pe makila ya nkolo boye tika ete mutu nyonso amitala malamu liboso ya kolia lipa mpe komela wuta na kopo pamba te moto oyo azali kolia lipa mpe komela na kozanga kososola ete ezali nzoto ya nkolo azali komikatela etumbu na kolia mpe na komela bongo yango wana mingi kati na bino bakoma na bolembu mpe na bokono mpe ebele kati na bino bakufa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tobondela tata Nzambe kolo na biso Yesu Kristo tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu kiangani Nzambe wa biso okumisama lelo opesi biso occasion oyo po ete tokoka kolia nzoto mpe tomela makila makolo na biso Yesu Kristo oyo komaka na bomoko na ye moko nkolo Yesu Kristo
yango na tata molimo mosantu mai mazali kolekela biso na se na ntango yo bungi yango te. Engumba Kinshasa ezali ya yo, talaka banda na maluku kino na Mongafula, esika nyonso bana bayo bazali kimia ezali te. Nzoka nde yo yaki po ete ozali bolingo opesa biso kimia. Nzoto mpe makilama yo tokolia mokolo mwa lelo epesa changement kati na nzoto na biso mpe kati na milimo na biso. Opesi biso mokumba ya kotonga Yerusaleme ya sika. O lelo lobete tozali na retard ya 12 ans. Bana bayo bandimi komipesa, me talaka bitumba, talaka kokoso, talaka kozanga ndenge esili koya kati na biso. Biso tozana kondima lokola yo ozali Nzambe, esepelisi yo mokolo mwa lelo balole elongo uta na kamba Yerusaleme, tala engumba Kinshasa, mabongisi nyonso tu ya mabe oyo moyina azali kobongisa nyata yango na se na makolo mayo. Tika ete makilama ya Yesu Kristo epetola biso na nzoto pe na molimo. Tozwa nguya ya sika ote todemare mosala ya sika na mbulo ya 2024. Tobanda mbulo na yo, tosisa na yo. Tango esepesi yo kolesa biso nzoto na yo pe komelisa biso makilama yo. Bandeko na biso na este kuna makila ezali kotanga. Kongo ekoma lokola esika oyo furi ya babomi makila ezali kosopaler nyonso. Papa Diangeda 105 ans kokaki na 2023. Kanisela biso pasi yo monaki na nzela na lukulu makila esopani. Opesa kinga na Kongo, Kinshasa, Kongo Angola, Kongo Brazzaville, Afrique pe mokili mobimba. Tozana kondima ete yo kozala biso ebande na mbulo kino suka na yango tokopesa yo merci na kombo na tata mwana pe molimo mosantu. Muna mwase mwana tata mwana velela Nzambi yetu fumu wetu Kristo tata mwana velela tata Simoni Kimbangu Kiangani tugutili matondo mulaude dinene mtuveni mpasivo metu bana baku tudianitwa kunge fumu wetu Kristo yetu nuamenga makumatana fumu wetu Kristo nge wabungula menga vananti mpasivo meto twabikwa jaka bana banzari ngei watutindila nsagisi tata Simoni Kimbangu watamudila 30 mamvu muboloko mukuma kya beto batu bandombe twazayekana vo beto petu bivangu byange tata Nzambi yeto tufina meza mako ngei mfumu wetu Yesu Kristo mpasivo twajanitu yenu amenga mako tufweniko tufuanisa tunkwabya masumu Nzambi yetu tufwile nkenda mbubu tukuba mene mudianitwa yenu amenga mako ngefumu wetu Yesu Kristo bika mpasivo utuniakisa mpasize na yeto kuntianka nitu zeto bimbevo Nzambi yetu bika mpasivo utuniakisa utuvana luvuvamu munitu zeto, mumiela mieto, mumakanda meto, luvuva mutulombele, mubundu dia beto, luvuva mutulombele, mumakongo matatu, Kongo Kinshasa, Kongo Brazza, Angola, Afrika na tenza ya mvimba. Ngiantu kulia programu ya beto mumako moko, utukeba ututani na utufuluza. Sambu za kutulombele, zisikila wakati kwa beto, tukawa wekwele ngu munazora kwa se mwana yetata mwanda velela munazola kwa ngese ye mwana yetata mwanda velela Nzambi yetu tata Simoni Kimbangu Kiangani Nzambi ya Yenge Nzambi ya Zola Nzambi ya Ludi Nzambi ya Walakazi Nzambi kati kwa bantu papa kesi ya kingi kalena kuna Zulu efo betu mumbandu yaya tukala kuni mengetu kwa na moko mtumura Yerusalemu diampa buna unu ilumu kumbanza Kinshasa mbanza kiutomba kusantra dakei mudibundu diaku nitu yemenga bikuba mene bya Yesu Kristo pasipo kutujeni tu kutunwe menga byatunga toye mwanda
inavo tukubokele tata mwanda velela tata Simoni Kimangu Kiangani ulumka fuluki yake kaletu kintwadi weza watula moko mako munitu yoyo ye mieli mimi navomi kitu menga egato bikitu nitu mfoto Yesu Kristo butudiayo butunwayo butuana lufa mutori ya mumwanda uvuva mbetulombele makongo matatu Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Kongo Angola. Vovo mieno no, makongo matatu na munsidu zenge tatanza. Dina volufuwa sotuka makongo matatu ya damu za vimba. Tala RDC papa, tala RDC papa. Mpasi, widi masema mtu balombele papa. Menga mititi yangu ntukwa ntangu, ikadina dia kieseko. Dina ngeika tata mwanda vila tata Simoni Kimangu Kiangani. Unawisa ilendo mumanisa mvita yontu na ku RDC yemunja ya vimba papa Simoni Kimangu Nzambe Molimo sana tukuboke la fuluki yake papa pasifa kale tukintwadi unu numukia nene papa numukia nene papa kunu mukakale tukintwadi wiza wasaku muna gato yoyo emieli myo papa mpasi kumia kituka nitu mia kituka menga mfuto Yesu Kristo papa dia lungara Kiangani ebutu diabyo butunwamo pasipo watu wana nitu ya ngono yekese nvuvamu Nzambe tata Nzambe mwana velela wamonto naka kwangeye mana katulenda betu konge ulendamo enganu za betu zisuki ni Nzambe tutikuna nsuka bika luvuva mulo yadile yeto munitu zeto mudibuni mufamii muluyalo pemunza ya mvimba munazola kwangese ye mwana ye tata mwana velela Ensambuza mfumoto Yesu Kristo yezo la kwa Nzambi wa selieto ye utwadi ya mwanda velela bika kalangeto tuka une kwelevu se ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Amen.
Voilà, bango wana balati pembe pembe. Ah, on dirait ganjelu na likolo. Tomoni référent Kwama, tomoni référent ebele batandami batata pe bamama oyo basali mosala makasi mpenza nzoto ya nkolo makila ya nkolo po tozala bomoko na mokolo ya suka toseka
yekele tikintwali tukatubatikilingi mwinu ya menga ndilo nito ya mfumo Yesu Kristo tata jaluma na kiangani Salomo inabunzambi yetu ntamu ifweni tunafutula nitu yemenga kala yetu kintwali tubanzira mutu mwanda vuwatulole mutu imunitu vuwatulole mzifamili zetu mudibundu muliyalu pemunza ya vimba munasona kwa ngisi iyo mwana itata mwana vela. Amen. Amen.